Merci beaucoup. Balandi émission Tala Lelo, Naïbi Kebo, Sabiso, partout dans le monde, émission Nabino Tala Lelo. Et Zalingaï, toujours les combattants de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botalata, la Tala Lelo, Tala Lelo, Tozoni Bongona Ken Piana Magizembe, Pito Pane, Nenge Babinga Kaye, Siga Tokato Soluna. Ma question d'actualité, Nabiso, mais bon comprendre que Julien Botalata, la moi santé vraiment, et Zali vraiment moi bien par rapport au Bika ba grippe moi ba tout ata bomoni na consomme moi mukende to baralinga la pour comprendre. Merci beaucoup na ba mettre c'est l'aime toujours mon sala je sais que ba tout balinga rabiso ba écran déjà fungwami. Merci beaucoup na la carte qui gagne Aigle Bijou Masinga, merci beaucoup na yo. Merci aussi na ye moto ba bengi na kombo la prêtresse Julie Weston Etumba ya Jonda na carte à Londres. Julie Weston Etumba ya Jonda la moninga ya Solange Masinga ya. Et puis, na kati à Londres, Pauline Luta Pembele 100% mariée, ye babalaye. Pauline Luta Pembele 100% mariée, babalaye. Motema ya Mito Jenny. Merci beaucoup pour PC la bisombo, mon famille. Il y a Pauline Luta Pembele. Un grand merci aussi. Naye Motobabengi na kombo ya Denis Makambo depuis États-Unis. Un grand merci aussi Naya Willy Moucheni Code Amboka, merci beaucoup na GLB Gelor l'autonome les quartiers LTD, merci beaucoup depuis Paris, entreprise Amso Yangwana, il y a organisation ba fête, ba gâteau d'anniversaire et puis organisation location, il y a ba assiette, ba fourchette, ba bloc tout et puis déménagement, service à déménagement. Bokomona Gelor l'autonome de les quartiers LTD, merci beaucoup Nayo. Un grand merci na tout batali biso hein. Le blanc de Bruxelles, gaz na gaz, encore et toujours gaz bayebi. Merci aussi na Simon Panzou, na Lost na Belgique, et Tony Louaou, Africa Référence. Quel piana makizeme mbote? Ouais, mbote Julien Botarata là, mbote na wapesa bakonyo surtout bazolanda biso en tout cas. Mbote pas oncle Patrick Amisi, Yamaha Julienne, mbote pas ya Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, mauvais Louison Mbata, na pesio bambote bele. Papi Pedra Palmira Moulamba, to pesio bambote bele. Zeti Vero Kiri, Dani Pova, Vena Patrick Kamala, Joël Salam, les millionnaires, to pesio bambote vraiment bele. Moni lelo, Patrick Kafu, na salon, Patrick Kafu. En tout cas, merci beaucoup pour comprendre déjà que l'ambiance de l'émission est vraiment plaisir et makasi partout. Baza déjà il y a ko CPLA. Merci beaucoup na ndenge besoin image coaché au tala biso ken pela magizembe. Biso sto monaki artiste musicien fait rigoler je suis de nuance ndenge ba benga ngaye. Asala qui visite naye na place où il fallait à Kobeta concert, il y a le 20 avril 2024 et puis le 21 avril 2024 la France, Paris, la Défense. Votre impression par rapport à Nango? Bon, plaisir à trop, Kota là, déjà, on a vu ça faire rigola, on a un fan de Belé, Bagolois, c'est l'événement, il y a mon nene, oyo, faire rigola, on na Adidas Arena. Vraiment, ça là qui bien qu'on a visité, à une stratégie, nini. En tout cas, moi, ça là, un plaisir. Parce que même si ma confrère, on a biso, ba Jazz Kavulu, ba Bakali, même qui équipe pena et accompagné, biso tu as besoin, tout le ba événement, il y a ba artistes et musiciens, nyo surtout, oh, bazo ça là, ba événement vraiment dans boka na biso Congo, ndeko na biso faire rigola, ayepe kobeta, ndenge to mona kipe, ndeko na biso artistes et musiciens, oh, a fongoli nzela ba concert na poto. Fali Poupa, Abetaki Paris, la Défense Arena, où il y a 40 000 personnes, tout le monde, Fali Poupa, Abetaki ING Arena, où il y a 20 000 personnes. En tout cas, on a vu fait répé à Bandina salle, il y a 8 000, je pense, 8 000 à 9 000. 9 000 à place assis, et puis, ça on compte là au téléma, mais tout voilà. À la place assis. Voilà, tout le monde peut à part Paris, faire répé à promettre, mon sous déjà na Suisse kuna vraiment ça plaisir à trop et ça l'appelle plaisir à trop juin 2024 voilà et ça appelle plaisir à trop n'enge ba artistes et musiciens bazo s'organiser na musala na bango n'enge bazo faire évoluer musala na bango et ça l'appelle bien ngambo na biso to bongisa pe musala na biso pona ko pour sa culture na biso et qu'elle toujours liboso parce que musala na biso oyo soki tozo sala ba campagne contre ba artistes et musiciens
ils en étaient toujours découragés par artistes et musiciens bah ça là bah événement minene beauté donc on sait ma bande de surtout au bozolanda ngai tous à la amour il y a ba artistes na biso parce que les lombo na biso to passer ba moment moko ya ba guerre mawana elongwa air moko boye na distraction ndule moi place moko boye concert et beti to bosani moi lokita masasi et ça là toujours bien en tout cas visite ya faire et ça là un plaisir à makasi. Quel Makise Menabi que plaisir à Makase Batbata la biso partout dans le monde. Je tiens à saluer tout le monde. Yoyu na de Bruxelles, Versas et Versas. Merci beaucoup na Yoyu na de Bruxelles. Merci aussi na Violette Dinganga na Sucre na Kazipe à Bruxelles. Merci aussi na Abou Bagaza na Jean-François Bonginda et Alpha Bonginda mon ami. Na Pessimino Bambote Chokolo, Kiri Bibero Chokolo, ma Fifi Fodo. Karine Sio, Naïbi Kebote, Karine Zola, Karine Sio, Père la Pesso Bamote na Kata Bruxelles. Quel Père Makise Metango Beti, du solo, il y a concert, il y a artistes et musiciens, Ferregola, par rapport à l'événement, Nenge, Bataleli, Naïbite, Yomoko Moniango, arrivé à faire, on a qui met les agues, il y a vitesse, il y a vivacité, ou soit tes agues à faire, ou soit tes agues qui à l'ennemi. Bon, premièrement, nous, il faut que je le botata là. Kota la ndeko na biso faire ego la zaki na humeur mo ya sengo parce que eza salle o ya zota tonete que est-ce que babiye aussi là ou comment dans un trop sûr na parce que assez sali sold out to kota ki na internet to vérifier moi je pense il y a les 20 déjà babiye sili le 21 siko bagolo il faut ba manifester ba la ki sa puissance na bango parce qu'il faut passer les sababier wana vraiment il y a les 20 il y a les 20 na il y a les 21 il faut pas la sa puissance parce que côté là Paris la défense on de konabiso fali pour pas beta qui sale à 40 000 places fali pour pas tekaki 75% y a babillé na espace il y a 24 heures ça veut dire ce qu'il fallait beta qui na salle il y a 40 000 places c'est que fallait pour pas attaquer qui déjà 80 et attaquer qui déjà 30 000 billets n'est-ce pas si à jour moko bagolois faire gola acheter double Adidas Arena ce qui te dit compter na ndenge ya normal et que ça la faire 16 000 billets moi je pense ezala ki nango ba billets moko boye oyo il fallait que ezala les mêmes jours frère lancer qui ouverture ya vente ya ba billets il fallait que si la tile et si la mbala moko parce que nous avons un devoir il y a 16 000 places ndeko na biso fali pour pas ozaki na devoir il y a 40 000 places atekaki 30 000 billets na espace ya 20 na ya jour moko donc moi je pense toka lisusu te que faire ba billets zo continuer kaka côté kama en tout cas ndeko na biso ba golo tous à la sincère parce que bien monsieur que comment ça là au milieu du village je me dis depuis faire lancer lancement ya promotion ya vente ya ba billets donc même à cette double arena normalement double Adidas normalement il fallait que les lotos les solo te que ba billets zote kama susu donc félicitations à ndeko na biso artiste et musicien ferré félicitations pe na ba ndeko na biso fali oyo azongisi musique na poto parce que histoire eko changer te histoire to bongo lango pété parce que faut te reconnaître muto a fongoli masola ba arena parce que na moni fait na biso Koffi Olomide a sali émission à lobby te na lobby te ok tozan masola arena eza Koffi na Koffi te Koffi a un message qui congolais yebaka kombo ya arena te yembe congolais liboso oyo ayaki na kombo ya arena okoya na kombo ya arena mais yo jouer te oye na kombo ya arena te oki yango yo muta liboso oye na kombo ya arena félicitations to ndima Koffi na bakombo ba Bexi abeta mais ndima pe ba leki na yo parce que bango ba lobi ka kombo ya arena te mais bango bazo réaliser nde ba rêve ya ba arena donc c'est ça quel père Makise batali biso na ebiki boza déjà plaisir makasi Pauline Luta Pembele 100% mariée motema Mito Jene depuis Londres et moi ba pesela yembongo donc merci beaucoup na batba la biso partout dans le monde na ebiki Laetitia Bonginda boza ma plaisir makasi quel père tout ce nom du solo Italie par rapport à sur le plan stratégique parce que total qui la bénédiction tous se rappelle au babenga ba sous question à travers ma question na mona ba confort na biso
Jazz Kavoul a posé qui artiste MCF Ferrego la question sur le plan stratégique. Question qu'on peut la poser qui est Ramsès Tango, tu vois qui est dans duplex. Est-ce que Ferrego là a connu yapé na ba artiste musicien et na ba communicateur na ye. Exemple ba Moko Tombolo, ba Tracy Eleza, ba Gouvele Gaulois, ba Chloé ba Chloé Bukaka, ba Chloé Bukaka ba on nyonso baza ba lobelaka sur ye. On se comprend donc ça dit que ba nyonso on a pe boya ko soutenir parce que tant tout monde qui artiste musicien fallait pour passer on a c'est notre question ya Jazz Kavoul. Mais Ferrego la répondra qui que à cause de ma camion sur le col, la machine sauté, muto besika, baja moi bongo de muto besika, ye mokala la katope niveau na ye. Bon, je l'ai voté à le monde chaque muto ça la makambone selon ye. Côté la lelo nombre ba visa oyo ba pesa ki ndeko na biso artiste musicien fali pour pas. Ce qui toke pena na ndenga logique pena ya makambo polobi batu ba seka ndeko na biso faire été il faut tous à la claire. Ba kopesa ye ba visa ebele ndenge ba pesa ki fali te parce que fali ayaki ko beta salle ya 40,000 places eza salle oza ya munene ya Europe mobimba. En plus ayaki les soso ko beta na salle ya 20,000 places eza salle oza ya munene koleka ba salle nyonso to ya Bruxelles. Parce que na Belgique awa ING Arena eza 3e salle ya munene. Mais première salle ya munene eza na Anvers, ba salle mso eza na ba province, mais première salle ya munene. Salle ya munene déjà investigation. Non, toza kakawa. Salle ya munene oyo eza na Bruxelles, na capitale ya Belgique, eza ING Arena oyo fali pour pa betaki. Na ba arena nyonso to ya minene. Arena oyo fallait abetaki en Angleterre, ne arena ya munene ya Angleterre mobimba. Moi je pense ba salle oyo fallait azwaki, eza ba salle oyo ameritaki ba nombre ba visa ebele. Soki to bito cha ndeko na biso regola concurrence ya nombre comme mabatu. Moi je pense réponse ya faire ezaki réponse moko ya batu ya mael réponse moko sage na sens que nombre ba visa oyo ya kozwa peut-être et ko permettre été ah mais maintenant azwa nombre ba visa oh fallait pour pas qui parce que fallait abeti na basali oh za ya minene faire basali azoya ko beti za basali ya ba dimanche oh fallait abeti te so ki tokena nenga logique ngako to pona nga to koki ko comparer ba événement oh fallait sala kina oh ya faire été parce que ya faire za net na catégorie ya C ya fallait za la catégorie ya basali ya likolo peut-être année oyo ndeko na biso faire ebola abandina nous na ba catégorie wana pour efongolela yete ba permettre ko pesa ye basali ya minene oyo akoki kozwa pe ba production na ngwa na ba 2025 ba 2026 batu basala ba kimia batikela ba faire état asala pe makambo na ye ba pe na course na falite parce que kota la fali déjà makambo ya ko se produit na basali ya minene abandaki yango na 2020 fallait abeta na nini na Bercy à 21,000 places, ce qui 22,000 places si je me trompe. Donc faire abandonner nous na 8,000 places. Donc batika yena nous ndenge avuzongisi masolo ya ba concert batika ye akende na makamune malembe. C'est combien de temps depuis fallait faire gola à zongeli à stopaki topé à stopaki ba concert na Europe. Voilà faire aya poto asuka na 2013 oh siko eza retour ya jet ya faire gol et na lobingo tolo ba yo tudi osali combien de temps pour na ba production faire la sala ba production na poto te depuis 2013 donc depuis 2013 oh ba shikito ya ga poto tilelo orchestre ya faire etikala ko ya te donc poto ya liboso ya faire oazo fongola ba makambu na poto eza poto na liboso toko obligé ka faire amema mbala moko ngulupa ya batu nyos fali pe asala ki batu rebelle 2020 fali ayaki awa amemaki na pe ba journaliste était 2021 te pasaki na ba corona ba 2022 fali asala ki ba showcase atambola ki ba pays nyos awa asala ki ba showcase 2023 nde fali pour payer ko zasko production ya munene pour permettre ye
azwa ba visa ebele o azui amemi plus de 15 youtubeurs amemi pe ba journaliste ya télé azui plus de 20 visas o ezaki en dehors ya orchestre. Donc pour nga ça va. Merci beaucoup na batali biso Ken Piana Makizembe na moni vraiment oyo Ken Piana va qui naître. Côté. Est-ce que votre la biso vous comprenez que Ken Piana Makizembe naître ni polémique. Na makamno so tué console ebige. Merci beaucoup to continuer mais émission so ta lolo mais Ken Piana si ya koloba clair singa la part na plaisir ezaki ya makasi na batutu batali biso na cadre sur le plan journalistique et puis sur le plan ya culture et musique na biso komona ndenge bato bayoka ki to bine bato ndenge kendaki komona concert na biso Saratola et Ferregola non tokota nano question na zela si sana no moi parenthèse moke par rapport à ba visa batumsu ba mona Ken boza mitema mabe bozolinga kopesa baninga occasion ya koyate po bato babenga bato kaka mitema mabe na ya biso siko na calendrier ofali akotisaki na kati ya Schengen ya ba production na ye oyo ezati na 2025 ti 2026 na calendrier ya fali oyo akotisaki pona kozwa ba visa po aleka lisusu te pona kosenga ba visa na kati ya calendrier wana oyo bapeselaki fali ba visa ebele Stade de France eza na kati na kati ya calendrier ya fali pour Stade du Roi Baudouin oyo ekotaka 80,000 oyo ekotaka 50,000 places Stade ya Roi Baudouin oyo ekotaka 50,000 places eza na kati Stade de France ya 80,000 places eza na kati voilà c'est l'information ça voilà fali pour pandenga zabu akobeta lisusu na arena double arena ya 20,000 places abeta lisusu na double arena ya 20,000 places akobeta yango double arena fali aza na ba production ebele pe na kati ya ba Hollande en plus eloko oyo tokosala différence ya tolobela makambo ya faire na ndeko na biso fali pupa fali aza na maison de production ya munene ba producteur oyo ba produit fali baza ba producteur oyo ba na mbongo ebele bango te ba producteur oyo lelo basibi ba événement ya ba artiste ya minene obomona ba beta na ba stade na ba grande salle ya monde eza bato oyo lelo bazobetisa fali ba production ebele donc pona nga totika chaque muteke de malembe na makambo na parce que lelo ndeko na biso faire pe aza na bato ba produire mais un congolais azalaka na organisation neti bandeko oyo basimbi organisation ya ndeko na biso fali pour pate donc faire batikela eta na ye ezala na kisinga na kingo teke ye pe femme makaka ba fivette ye pe femme maboy to boy na biso te kasi eza nango pe mabe te mais soki esimbi te na tournée oyo ba patienter ndenge faire bandi ba tourner boy seki ya koya ba patienter soki esimbi te ça dit qu'on préparer ba mitema ba moko tombolo ya ba fivette mayemba ya ba ndeko moso ba gouverne goloa biso tozalobela fali azala na batourne ba Canada ba États-Unis ayaka pe tourne awa na concert ya Bercy oyo abetaka fali pe atiaka na ye journaliste moko na liste te apart na Boduga journaliste moko akota na liste ya fali pe atikala azala te est-ce que mutu moko asala ba émission ya kodenigre fali ya kosala guerre soit abalukela fali non tozwaka yango normal eza batourne na ye jour ta ekopesama akotiaka bato na liste makambo ya concurrence oyo biso bapanzisa yango tokoya kosimbisa baartiste musicien bakisi totika mutu na mutu asala makambo selo ta na ye ekosala biso toujours bien tokota siko na kwa question oyo olobi ya Saratola esali plaisir makasi komona concert na yo ndeko no ya mwasi ndeko na ngai ndeko na biso Saratola na image na Ferregola na éviter votre pression par rapport à nango et ça lingaka sentiment balongo non dans le bibo non et ça linga sentiment mais quelque part Saratola ndenge bakutani na ndeko na biso Ferre atika ligne oyo ya salaka alongo la ligne ya kozala part ya kosala ba parti pris akutani na Ferre bakangi photo bien sûr ozomona te créer mo ba mbrema bagolo basepelite par rapport ya mafinga oyo yafingaka Ferre bato mosusu kuta ezalaka mwa critique esalaka bien ozocritique artiste na badefense aza nango parce que ndeko na biso Ferre pe azalaki na bakritike ebele ya kosala ye
mais comment qui a ma finga stade kofinga na ba fanatique so ba fanatique obino bofinga kike fera za na ba fanatique moka ya ba silagère ba fanatique moka ya ba teki shimboki ba fanatique moka ya ba shege ba fanatique moka ba teka makasu so ba fani wana o bofinga ke baza ba fanatique ya pamba ba moni ona leader na bango bokangi photo s'il vous plaît tout ça mutute faire go na ba fan to pe sarato na ba fan ya na ba gaulois parce que faire rigola azali moi mokete ndenge atande bazala ki wana ti a pousse la pembe mais bien que moi ba réalité muso le kaki na sima mais artiste ye moko a permettre ki yango déjà ndeko na biso sarato la asala ba émission ebele ya kofinga ba gaulois bazo le passé yango na lobi we asala ba émission eza le passé te parce que eza le passé te parce que ba chokutana na faire nde bakangi photo ebandaki teke sarato la aye abandi ba émission ke na minute na communauté na bandolobe la peferi onobele événement faire te osoka bandeko na biso wana ba gaulois trop na se mutema ngale problème ane eza le passé na ngai eza le passé mais on a se décidé na lobino na bandolobela na ba artiste nyonso eloko liboso oyo ezalaka puissance ya kolibere masumu nyonso ezalaka pardon eza puissance oyo liberaka na banda nano pardon epaya bato nyonso oyo na dérange mitema na bango nakendaki te naluka biro afere ou naluka fere mpo nakende kose réconcilie na bango sans koya kosenga nano bafanatiki na bango pardon de bafani wana oyo sarato lafingaki ke bazalaki kolumba solo wa mutoki bazalaki kolumba pardon problème nange ezali boye problème nange ezali tomoni ba image wana parce que to matato kita ezalaki le passé lelo basalole na bandozongiselo mpe ndenge mpe ozokoke mpe na mama Marie Makese ke ateka mabaya bapepeloko tutu Côté on a beaucoup na maramba mère te ko kotsa mère te wana ezati yo manke mère yo ndeke na senga batu vidéo wana tikala za te bana makaba mama batu te semble ezande ka ko selanga lisolo mais nga makaba mama batu te na senga vidéo wana ezalaka nango te parce que soki ezalaki nde bato si babimisa ezalaka te okutu baloba ken ayela biso ba CD ba fuya pena chaîne nanga bamona pe ba CD ya Tokos ndenge na wala sabatu mipikwa ba CD ya mama fere ezalaka te image wana ezala lokuta na tia 1000 € nanga ti lelo ezotula na banki 1000 € wana mutazo donc sarata la fini ba fanatique ya fere boza sola mapeka sote ezalaki solo makasi parce que ba fanatique wana bakende kosepela kaka mbala moko ken piana apparemment on dirait ozowelela nde bagolo ayo na sarato la po okomine ne ngana zowela ba mena zela ngai siko problème na ngezani problème na ngezani boy ngana zowela bagolo te ngai nazana besoin ya paix bagolo ba warrior bagolo bana maison mère bana ya BCBG biso nyonso tu tozala makila moko tozali ba congolais. Donc, on a une concurrence, ezala nango loyal, na ndenge ya normal. L'autre monde bagolo baza, bawario baza. Soki toke na ndenge ki naître, soki na ndenge ki naître ke to sa la concurrence yango bien, soki to bito loba, to sa pena ba journaliste naître. Na ndenge match ya musique ezokende, fali azo menena nous amenena nous likolo par rapport à la musicien surtout na ba événement na succès album fallait azana no likolo soki tobi pena to sa msala ngona kinetre parce que ba salle o fallait abeti artiste moko na betate lelo défi oyo fallait asali ya kolongola ya koteta na salle oyo papa wa bimisa na musique abetana na salle ya 40,000 places te na poto fallait abeti liboso ya Kofi Olomide faire même à corriger ou raté o aza papa na parce que ouais la abeta ba Bexi oza à 16,000 places. Donc problème est ça tu peux ça faire courage. Nous avons courage à côté na marché à la production, tu peux ça courage. Mais azala la vision ezala moulai. Vision ya kobeta na ba grande salle oyo wera abeta te parce que bango faut pas corriger la bible ba bana mi pouvoir au sala o ba parole ko ka kusala. OK, yango na to lobi ba JBR ba yaki ba Kofi Olomide ba Kofi abeta na basali ya minene na Europe o papa wemba mutabimisa atikala ko beta te yango ezape même devoir oyo
on a biso faire épée à sali, à beti na basali à minene. Parce que ça, il fallait mettre qui est ING, qu'on fait-il le petit carrière, il a fait qu'il y a libulu. Si nous avons fait comme il a rosé Kaboué, à tirer la robette na ING, c'est ce que les malins bénéfices ce que vous comprenez. Quel que l'on a bien dit, ça n'a pas de Barti c'est bango moko balingi bipakola pakola. Barti c'est bango moko balingi bitiacha na basut. Barti c'est bango moko balingi obimana ba miner. Obimana ba miner, ko tchaba na batu ba yo, wakasi ono ba misapi tout ça. Et ngana lobela oh nazomona na musique. Nga lobi boy. Fali pour pas beti na ING arena et quand ça qui 20 000 places ko mutu ya Kofi et Ozika ya mutu ya Kofi et ko ça nini na place wana. Ça respect artiste ozo sa ba gloire rebelle Fali pour pas. Bazi bagiri c'est babaka acte no se pose magana sur sa provenance. Sur sa provenance raisonnement respecte mon qui est ken. Nini raisonnement soki eleki raisonnement soki eleki kolandela mutu soki eleki. Parce que ce qui est là, mutabanda qui a mis à Fali na clip ya nini ya clip ya nini oyo ya Dan Love. Après il pas luki a chaka ramé misuki o Fali a chaki. Bako maneti na beauté. Et ça les marambo ya landa qui a mis sur ça la Ziki. Interview à Ziki, inter Fali a joué ga suki ma sa artisan na clip atiki nae. Mais via tinami na ngo interview à Ziki. Et ça marambo o je le kana musique na biso. Non. Ça m'a renvoyé la musique na biso. Madame tu n'as qui confite na pese conseil banda ko tia ba call na mutu après bambaka suki ye moko atiki ba call na ye donc ce qui m'a massi après ça qui est mauvais conseil biso to hôtel à tout non s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. À sa femme légitime. On continue. Moi respect ça. Moi je pense à lire on a biso faire à zoya nango 2025 2026 to mona épée na basali ya minene ça bien. Merci beaucoup. Et on sent la plaisir, ma casse à Batali Bisso. Excusez-moi comprendre que santé vraiment les alliés bien, mais nous sommes obligés au sein de la Bino. Nous sommes total PB au monde et quel piano. Moi 2 jours, tout se peut si ma femme n'a bisoté, hein. Dans Batali Bisso, moi 2 jours, mais merci beaucoup. Na Galor JLB, l'autorat du merci beaucoup. Merci beaucoup. Na Yemotobabing, na Tom Rama, 616. Merci beaucoup Nayo depuis Brazzaville, la Pointe-Noire. Merci beaucoup aussi Naye Motobabeng na Combo, champion mauvais Abdallah depuis Paris. Merci beaucoup tout la biso partout dans le monde na Serre Nabiso Babengi na Combo ya Solange Massinga Yaya na peso bambote na Claude Bolisomi. Versa c'est depuis Paris. Kempera Magizembe. Ndekono Kisinzora akolela makasi bako taxer na dossier ya mwana ntuka na jibe piana alors que c'est loyer alobi que azali innocente ayebi mangonje est-ce que comme kobenga Kisinzora wana epa na yo ngapena me kobenga Sandra Lina oya kozwa mutu liboso yo pe mekana Kisinzora banano na parce que awa to banana lokwa tozwa ki te yo omeka kuna ngape na omeka kote oya kozwaka mutu liboso to ko lokwa tozwa ki yoka lokolo ozwa ki nani l'autre fois nani mekaka kuna mekaka te na biloko tozwa ki Sandra Lina c'est meto zonde Kisinzora mekana ya to loka Kisinzora ye wana deni na wa likolo deni ngao na bande ko comprendre que santé vraiment ça bien mais nous sommes obligés dans ça la bino vraiment nous sala na bi que plaisir ya makasi na mbo pyramide ya Letisa Kipolo pourquoi pas na kadinanga ya Jo ya Gilumbu kadinanga ya Gilumbu couple responsable na mon on irait il peut attaquer la numéro ce soir attaquer qui se joue la numéro ce soir non mais kadinanga ya Gilumbu na bi que plaisir ya makasi tala no kota na o mususte na numéro yo beta so mususu naza na bi que plaisir ya makasi ba balingaka émission ta lelo baza déjà ya kosepela ba moni ken pela Magizembe akoso na pesi mbote na le boss Jimmy Belao et pourquoi pas na Gauthier parce que tout le monde tous les deux na mo kapel Roger Nando dans avant au moni ba sujet oyo eza ba sujet moko un peu moins compliqué moké na sens que oh l'international nazo benga yo yamba nga sauter l'international l'international s'il te plaît naza Pepele, en tout cas, biso to sa émission na Julien na Mekio ka rapport na bengo na zote
nayebi te tozo défendre makambo oyo ezoleka na mboka na biso ki motema mabe oyo tozomona bato nyonso tout le monde batelemeli kaka papa chéri nayebi te l'international mpona nini mboka na biso ezaka soki moto aye na sujet bato nyonso to bazolakisa motema mabe na bango liboso nayebi te ezosala bino ndeni makambo baobandela motema mabe parce que makambo oyo nga nayebi mare na biso abota mwana ne ya liboso sere na so ya liboso na age ya 15 ans parce que lelo ekomi neti makambo mosusu oyo bakomi bato bazo invente awa ekomi neti jibe moto ya liboso na mokili nga mwasi na nga mwana na nga liboso mwasi na nga azalaki na 16 ans oui madame mayo azalaki 16 ans oui mais azalaki francophone dans 10 minutes ozoya banzi ok merci l'international naobengo mikolo ozoyambanga te nabia okima mpona badossier ok merci beaucoup pardon na kati oyo te tozongana kota rogena donc bato baotala biso partout dans le monde famille ya patience famille ya madame ya kempiana bon loko esi kempiana esi alégalisaki makambo nabala na mbongo kempiana oyokobala na suka kempiana na 15 ans na 16 ans kempiana na 15 ans na 16 ans obotaki ye boporter plainte contre kempiana makisemba aza pembeni na nga basimba ye batya ye kaka mokolo kotya mabele makolo na ye na mabele ya mboka Congo parce que kempiana azotemela makambo baka baviole kempiana osimbaki patience na 15 ans bon omoni balwa eyokota balwa wana eyokota ya mabolo wana biso déjà kutu deya makambo wana soda déjà etapikala parce que lelo Julien Botatala nga nalinga wanga na histoire te nga na patience tokolisi lelo bana mwana na biso ya liboso akoli donc mwana wana na mama na ye nakoloba mama ne abotaki epena na bujeunesse donc mama ne abotaki vraiment na bujeunesse moi je pense babilo mosusu ozomi kolongola potinaliso ya moninga fotala mpe potinaliso na moko yango ozomona nga dossier ya jibe mpiana parce que nga na madame na nga patience ezalaki kaka ndenge tobandi nazemi mbala moko mpe ye nazemi mbala moko mpe ye ken bongo yo otalaki te ke ote aza minere mosu natika po par rapport à lobi ebongo kala mwana 16 ans ezalaki makambo ya kiminere kala mwana 16 ans ezalaki makambo ya kiminere te eza mpe ba 50 te ba 30 te non ba 12 ans passé awa ba 12 ans passé wana mama Olivia bandi na makambo ya mibeko te nde mutu ezali bakonolela nde na komba mama Olivia mais mibeko ezalaki te osalaki fraction nalobi boye na bafamille tout oyo baotya commentaire chaque famille ezwa mwa problème bajeune fi ebele babota mpe na ba 16 ans ebele babota na ba 10 baza ebele soki kokanga bakokanga tout le monde ebele mutu nyonso meme eza makambo yaka bacouple ebele babanda mpe bana mike ebandi bomwana ti eke bongo yo ntango olobi ke ntango tolali message no olambi Roger Ngando ozwi Roger Ngando na telefone ozwi Roger Ngando sekedi abengi ye moto atravailla na bandeko na so wenge BCBG ye azalaka comme attaché de presse ya papa chéri allo oui Allô Ken, bonjour. Ouais, bonjour. Tous les Julien Botatala, moi ma question, je préfère Julien Banda après nga na okota. Mbote William. Il n'y a pas de souci. William oui, bonjour. Ok, na bato batala biso partout dans le monde à travers l'émission Tala Lelo, ngai na yebio Kempe na yebio na ba yebio te okoko se présenter aux ali nani sur le plan professionnel même dans le passé na yo. Ok, Nazali William Tshisekedi. Et voilà. Naza journaliste, bon, bah yebingai et n'a travaillé dans Antenne 1. Oui. Et puis on a travaillé na RDGA, na banna liboso na Desas Télévision. Après Desas Télévision, on a que Canal Kin, et on a que Sien TV. Après Sien TV, on a eu Antenne A. Après Antenne A, on a qui travaillé une émission, une émission où il va na rouler en Antenne A, on suspect il va na rouler rapper na RTGA. Mais après par la suite, on a la guinée na RTGA, na ndengi na photo. William, genre l'émission qui au cahier de charge les sur la part politique, culture,
Non, mais c'est une émission à caractère culturel, donc il y a des émissions moko, ils ont qui pour faire la promotion, il y a Papa Chéri et puis l'orchestre Wenge BCBG. Ok, combien d'émissions ça va qui n'a pas évité parfois de trop sur la bako, c'est rappelé là. BCBG News. Bon, BCBG News, n'est comme émission. Et pendant qu'on a William de BCBG. William de BCBG, on tapait ça baptisant la combo ya William de BCBG qui est mon Papa Chéri, Motopamba. Il m'a tapé ça la combo na William de BCBG parce qu'à l'époque, il y a ya politique et tout. Donc on a na lata ka combo, il y a combo na nga isa combo Tshisekedi. Alors il y a qui bonté qui na mettre en avant comme on a Tshisekedi par rapport il y a makambo ya politique na makambo peut-être ba wa ko la tisanga iber moko boy politiquement. Donc raison pour laquelle il a baptisé na kombo na ya William de BCBG Tshisekedi ni non ngai mais il faut ezalaki ibani mana batute me bato penao ba yebi on a kola na bango et tout va même on ça ba yebi que non c'est William Tshisekedi mais yimutu na ndenge siko ya kopesa fula et tout apesanga William de BCBG. C'était ça. William, nalingaki o préciser batuma moke to zalaki na ba émission ya De Wenge, toyebi ke De Wenge ba série pena guerre za makasi maison mère zalaki na zamba BCBG zalaki na BCBG News. Donc présentateur ya zamba zalaki Trésor Lumière, présentateur ya BCBG News eza William Tshisekedi. Donc précision ya wana yango to solo la pona okopesa somo ba précision ebele lelo to moni oso collaborer na ba producteur ya faire pona production munene ya faire mais to bengi yo beaucoup plus pona ko la pe pona makambo ebele o ezo leka na kati ya Wenge BCBG. Merci beaucoup, je l'ai botata yo ko. OK. William de BCBG, tu as William de BCBG parce que tu as mis le caractère, il y a mon pandit sango, autre journaliste, c'est tout peu chroniqueur. Est-ce que par rapport au non, mais je vais juste rebondir là-dessus. Nazarasu William de BCBG, parce que je fais plus partie de l'orchestre Wenge BCBG. Là, c'est une chose à souligner. Nazar William Tshisekedi, Nazar journaliste de profession, Nazar continue, même à la place Nazar na Suisse, Nazar Sala, Monsala Nangaï, il y a qui journaliste, Ndi Moussa Nanga la Sala. Ce beau bien, peut-être, on appelle vidéo, Nanga, peut-être, la carte de presse, Nanga, reconnu en Suisse comme journaliste. Et puis voilà. Mais BCBG, ils allaient place Ngaï na Leka, ils allaient place na Sala Moussala, il y a un Nazara qui comportait comme moi, mais je ne fais plus partie. Donc là, pour nos téléspectateurs, pays, au Nabiso, na internet, donc ce sont des précisions que je tiens vraiment à préciser pour parce que je fais plus partie na kati ya nini orchestre mais je reste journaliste, tu vois, na tika du journaliste na osala musala na ngai et pas de tendance je peux donc nazo sala donc na osala musala na ngai ndenge zo sengela. S'il faut parler de BCBG, je vais parler. S'il faut parler de qui que ce soit, je vais parler sans problème. OK. Votre pression par rapport à la sortie médiatique, il y a ex-danseuse, il y a artiste et message JB puis à la place aux Aki Kosala par rapport au Nango. En fait, moi je peux dire que c'est une sortie ratée pour Ndekolabiso, moi en tout cas, notre sœur, les autres. Na biso ba bantu na ninga na biso ba bantu il fallait asala o ya sali wala te malgré azalaki intoxiqué malgré batu oyo ba s'encaparer na likambango lelo ba komi affaire d'état, je peux dire comme ça, affaire d'état dans le sens que c'est tout le monde qui en parle et komi banalise par-ci par-là. Donc pour moi c'était pas évident, c'est que asala sortie médiatique wana. Donc parce que c'est une sortie, je peux dire, ratée pour elle. OK. Pourquoi au lobby sortie médiatique ratée pour elle? N'habitez votre personne, n'a pas juriste babaka, acte César sous sa provenance nango. Idée wana topé litomo wana sortie médiatique ratée. Et ratée pourquoi pour nayo? Bon, il est raté parce que tu vois aujourd'hui, je peux dire que comme une situation en français gravissime. Et comme une situation gravissime parce que donc tout le monde veut parler de ça comme si à mon yango azala.
net que non vivant yango. Tu vois un peu, il y a même de certaines personnes oyo batikala même pas qu'on s'approcher pemeni à papa chéri, même pas, bon je peux dire batikala même pas qu'on ala côtoyer la fille, mais le fait qu'il y a bimi à lobby, makambo y a lobby, les gens doivent croire naïe. Or, jusqu'à présent, ceux qui les lots, totali, meki qu'on sale un peu tour d'horizon, ou tout va gérer, c'est tout ça. Parce que moi, j'ai eu le temps. Tant où il y a ça, sortie médiatique là, tout de suite, n'a contacté peu moi, avocat, baza, ah ouais, ils ont la mindele, les abanini, qu'on meke un peu pour tout na bango. Et puis, n'a solo lipé, n'a contacté peu maître Alfred Ngoyi, un grand juriste, il y a un Congolais de nationalité suisse, n'a meki pour tout na yenga, mais, maître tala likambo yo eza ndenge nini tout ça ayebisinga habité bazo zongo na ndenge ya émotion parce que bien bazo traiter likambo na émotion non azalaki mineur ou azalaki boye abanda kotia emisapi bamama faut botelema jusqu'à indexer la première dame de la République. Ça c'est l'idiotie nakobenga monde ngwana, c'est vraiment l'idiotie. Ikoki ko salema bongoté tout ça pourquoi? Parce que elle a fait une sortie médiatique. Les Camounions surtout, ils ont toujours atteint les lieux salés, mais il y a toujours des arrangements. Tout ça, bantou, et puis il y a l'enfant. Moi, on a vu ça dans la kati. Biso to baluba. Et pas na biso na baluba, tant où déjà moi na na kati. Donc il faut te ni to ça pour préserver moi na wana. Mais il y a sali en atali wana ti. Atali via moi na été, atali nyo sote ye, atali intoxication au batoza ko tindika ya koloba. Est-ce que papa chéri, n'enga comment on a tué un oiseau moniana? Mais je sais pas. Biso va tout aujourd'hui temps qu'on a la paiement, biso va tout aujourd'hui temps qu'on travaille. Na papa chéri, c'est un homme très bien. Ba les gars soigneux sur tout ça là, ma comme sur tout ça là, on a ils ont encore ba bilo comment on mensongère, azolo ba pour que attirer crédit, soit ba tubayo qu'il est mawa, pour que ba mon année ba connaître papa chéri. C'est pas normal. Et ça normal, il y a un bingan qui a sorti moko, donc sorti moko raté parce que a commis à grammatiser les Camerounais comme ce qui n'est non. Alors mon frère. Oui. Batmaolanda yo ba la biso pe partout na ndenge pe o dégager énergie topé opinion na yo mais na batmaolanda la biso partout dans le monde pour na yo soit tolobito tuna na mwana nsuka to pe na JB Piana côté artiste de JB Piana aza ko se reprocher na nini na ba acte wana nyonso e posa magi et surtout na sujet que ndenge mwana yaki mineur ne po beti di solo ya ba déjà TV et po ba papier konzo ti na ba canal qui n'est pas ba bemba ti otamboli pe na ba CNTV ti ok na ba RTG po ba plus mobile ou ti comme ba antenne A, ça veut dire que aux qui peut temps à l'époque au vivre qui peut na ex dans 16 JB Piana mwana nsuka. Est-ce que ayaki mineur et puis pour na yo le kamao qui mineur qui la qui nini et puis le solo le cas qui n'est plus comme à niveau que toi à monnaie le en 2024 pour na yo. Bon pour nangai ce que je peux vous dire sincèrement par là, oui certes moi en tout cas aye ningi batunyo so bomoni parce que ça c'est très polichinalité. Tout le monde a envie, n'enga liga une émission confrère Nabiso Joka Kabengele na Station 1 ou Albaki Azaki na 11 ans. Voilà 2005. Voilà, Azaki mwana muke, Azaki mineur. Oui, aïe na âge à 11 ans. Aïe na âge à 11 ans, est-ce que koya na âge à 11 ans, yeko sala musala na yeko luka musala na yeko ninge batutu ba luka musala. Andi ko sala musala na ye sans problème. Mais o yazo loba, o makambu ya yeko loba ono, ba viola kiye, ba sala kiye papa chéra viola kiye, aninge nazo ba selo ba dire na ye. Ba dire na ye ono, banda ko changa misa banda ko sala bome. Toyebi bien na âge on a tabata banda ko sala yango. Ce qui toke d'une manière juridique. Est-ce que yé mon en tout cas, tant que makamone banda ko salema ayebisa nani. Ça c'est de 1. Et l'autre photo yeba. Parce que tant que les kamo ils ont dossier moko très délicat. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de réserves parce que oya zolo ba na eza oya lobby mais papa chéri non ba yo ki yeti. Papa chéri non ba lobby li kamo moko te. Alors toko ko zwa kaka ba o do tozo mona ye comme si il y a sali ba accusation. Accusation on est cause à la tout comme cause à la vraie, tout comme cause à la fausse. Alors, il faut prendre ça avec beaucoup de réserves. Il faut prendre ça avec beaucoup de réserves. Parce que l'élo,
Atatoki sur le plan juridique, n'engue bavocat bazoloba, n'engue bavocat parce que moi je suis pas juriste, na kokota vraiment na matière wana te, mais bavocat, moi muke oyo, moi o tozoka bavocat bazoloba, n'engue tokuta bazo esabiso balobi que non, akoko, est-ce que ceux qui batunye lelo preuve, ou izola ki sa que non, papa chéra banda ko violer, a olek sa preuve wana, a ozana incapacité a olek sa preuve wana. C'est vrai bien que moi nazali, mais moi na o ya boti na papa chéra boti na âge ni na boti moi na komaki déjà majeur. Mais l'allégation, ils ont attribué à papa chéri que non, et ça, qui pendant, et Azalaki mineur, en tout cas, encore prouvé en moti. Tu vois un peu, encore prouvé ma camoanate. Donc, il y a un azou, il y a un dossier, vraiment, il fallait pas. Il fallait pas pour Nanga. Mon frère William Tshisekedi. Abima. Ok, mon frère William Tshisekedi, na batba la biso partout dans le monde, oh, bah, retenir ndenge biso to solo là. Orchestre BCBG, artiste Michel Jibin Piana, papa chéri Motopa Mandé Babengaraï, ils allaient orchestre à Mounene. Est-ce que tu as dit que le secrétaire Bazali, administration, ils allaient autour de l'Ammunioso? Est-ce que fiche de paye, il y a moi na OOP, il y a moi na Tsukatanga Kota qui est allé qui topé, lettre d'autorisation parentale entre famille, il y a ma parent, il y a moi et puis na artiste Michel Jibin Piana pour que à recevoir, il y a ma moana. Abandon ça ne pas na tout le monde a dégâts côté sur le plan sexuel tending qui a un viol au cas où peut les camboya qui n'est que mon araki mutazo ça n'est pas là yo officiellement est-ce que na niveau ya Jibin Piana azo qui t'a encore réfléchir que les appels sur papier bureau zalaki to pendenge to yoka qui na bisi si jona parce que na ba sortie médiatique ya bande gonsu to yoka qui que Jibin na za Jiba ya équipe na avec ba parents mais za ko tinda kaka nde batu anoti na nani Sandraline na bon ndenge kenabi aoti nda 5 Sandraline na ate ko so na ba parents comment na ba parents za quitté ils a qui sur le plan il y a orgueil il y a ba musicien pour na que dimension na yezali dimension mususu topé topé lobby ezape yango atindi batu topé mais yé moko azaki pe na besoin ya mwana asala musala na talent ope mwana zalaki na topé na angle mususu ezalaki oya ko ayebaki ke lobby dege ko kozala pour que ebimate ke lelo bomona ki ngesika na solo la ki na ye bomona ngesika na solo na ba parents ope ba preuve ezalate pona yo. En tout cas, c'est une très bonne question, Tony, mais je vais répondre tout de suite là pour na yebisa yo et puis na téléspectateurs et puis pour na respect à téléspectateurs. Et là, mon côté, bon, na banana na likamne ta mona tsuka. Olandi bien, soko olandi bien oyoka kaka bango bateau baza ko intoxiqué bazo tindika wana. Ils ont dit non tango yaki pour la première fois papa chéra boyaki alobino azana mona moké tout ça fatanga classe. Ça c'est de 1. Aïe, la deuxième fois, sous 60 ans, on fois dans la classe. Jusqu'à ce qu'à la troisième fois, ma parent na yé moko ne ba yé na yé vers papa chéri kolbake non oui bisonde tondimi qui a ça la nini a ça la musala. Donc na sur le plan nini on a oh babé na ezalaki verbal excusez ndeko eza débat que notre zone kaka to bimisa ba oui aux journalistes parce que c'est très important eza on a ko loba mo bongo eza contrat moko verbal oyo ya confiance na niveau ya Jibin Piana. Je sais pas, l'administration à BCBG. Pour la garantie le lobby. Attends. Okay. Est-ce que tout le monde n'est pas musicien lelo? J'aime qui que ce soit défi. Pas musicien nyon surtout kobanda na nini na papa na biso Luambo Makiadi ti na ba génération eza lelo. L'orchestre nyon so wana orchestre wana tout l'orchestre moko oyo moto ya ko luka musala ayana demande d'emploi. Exactement. C'est-à-dire il y a confiance, c'est-à-dire que non, oyebi musala na yo, oyebi kobina, oyebi koyemba tout de suite bazuyo. Mais que non, oye osali demande d'emploi bo na non, ezalaka te. Eloko wana ezalaka te. Alors bo susciter eloko mon côté où ezalaka te na musique depuis que la musique na biso bo susciter mo lelo parce que c'est papa chéri, il fallait kaka ça on a ou soit moi en tout cas pas ça la document et où ils ont prouvé bo na non. Est-ce que papa chéri n'entendement na eba que non un jour lelo makambo ndenge za bo ndenge mo en tout cas sali ou ya sali lelo et ko sali mangane mwana ce qui bon moi mais tout le monde ba mission on a nyon surtout. Mais le bailleur a demande d'emploi, ça la demande d'emploi après. L'administration existe, oui. L'administration doit exister dans ma camouflage, dans ma recrutement.
administration et ça la gueule au mon côté parce que ils ont raté que balancer la offre d'emploi mon côté quelqu'un pour que ba mise ba ya kokota na kati orchestre balancer la offre d'emploi donc ça que yondo yokoluka même biso nous sonner tout ça oui c'est vrai na tangi ba classe na ngana za journaliste et tout ça na tanga bi pour na sala boy bon na kina ko beta porte kuna mais c'est pas que bango ba yever non OK ko tout c'est tout l'aspiration de confiance. Okay. Ça se limite là. L'aspiration de confiance n'est pas lobby, mais il y a des gens moni autobenga lokola ba garde fou, ceux qui siègent moi en tout cas. Totalement on a conteste il y a violité, mais totalement on a conteste il y a paramètres, il y a ba garde fou côté JBM puis même yo, ce qu'on doit faire na mutu même ba musicien na biso ba taso lelo. OK, la bloc on met totalement place on a vraiment mingité mais pour na yo na ndenge image et pesa meke moi en tout cas à lobby que a commis en insécurité pour la battre bazako lukaye na éviter pour na yo au monde yango ndeni. Ça c'est faux archi faux. Bagendo ko lukaye pour na éviter bagendo ko lukaye sur base de quoi? Par lukaye pour papa chéri asala la nini pour basa le nini ba luke pourquoi donc on est en amour eza na kolo bage ezali makamu moko no fondé o yaza ko crier kaka pour que bat bachaye ka comme ça le kambo munene ozomona mboka wana tebi que oui c'est vrai ata ibalaki nezali makambo ezali mais j'espère bien que to koma na état de droit donc mutunyo soto azana droit mutunyo soto azana tout ça vraiment donc makamwana des alarasousté donc il y a mon toi bimsi makamuna assumer makamuna mais alors bateke bazolo kisaye bato bazolo kise c'est banani bazolo kisaye pe banani pe bazolo tine bato pe bazolo kise po basala na pe nini donc ça c'est un faux débat. OK, j'ai un piana au gros Baxanini par rapport à Tozana confrère na biso William Tshisekedi. Ouais William, question de ces alikara au lobby ndeko na biso akota na âge criminel oyo mokili moimba ba preuve ezali ba image ezali mais abotaki na âge criminel te mais to moni mwana tchuka côté ya déclaration sur lobby babandaki déjà kotia misapi azalaki muke avant pe abota balongola e 3e déjà kolongola déjà 3e et alobaki 3e déjà balongola avant abota ya 4e ide papa chéri alobaki olongoli déjà ebele ya tour yo botanan na ebite est-ce que ceux qui toke na makambo yango atandengo lobi osoli na ba avocat surtout ya poto o ba ebi loi est-ce que ba avocat ba ko ebi so dossier bongo ko ça la dossier moko léger. Oui, déjà légère au sagarate eza pe lemba. Voilà pour la JB puis na ndinga zali papa chéri Sultani souverain premier na musique Afrique na musique congolaise to pe na loi ya biso ya Congo. Est-ce que ça na Suisse na Suisse ozana mboka pena ba loi ezali hein. Toi arrêter ba sentiment, toi arrêter pe clientélisme. Toi arrêter yango et osala la biso bien. Pourquoi on a le bien lemba? Et lemba parce que déjà sur le plan juridique. Sur le plan juridique, ce que Tounié a prouvé sur le plan juridique, donc on les a faux débat. Il y a des faux débats. Pour net, ceux qui écoutent, bon, net, ceux qui sont niveau poteau, aïe, niveau poteau, parce que les gens pensent que les lots, ceux qui aïe poteau, aïe, frère, au fond, n'a pas chéri. Comment il peut dire le matin? Comment il peut dire le matin? Il y a un homme qui est mon thème. Il y a moi. Nous, on est tranquille parce que on est tranquille comme un poisson dans l'eau. Tout ça tranquille, sans problème. Tout ça vraiment trop tranquille. J'ai encore eu bon. On est tranquille. Et puis, il y a eu que place papa chez là, ça peut tranquille parce que. William, il faut la tranquille, mais on limite papa chez là, tranquille. Les autres, vous savez, leader, moi, c'est ma moine, Azol, qui est visa pour créer les bambouillement na poto ndenge pas zoka appel que communauté congolaise baza libanda na diaspora ba solution pour na ya mwana sukape aya poto lokola selon l'information na zui ndebika to chaka ba numéro tout le monde na bengaka na apesa ba opinion na ye lokola justice ya mboka na biso JB Penazali souverain premier
papa chéri muluba lisusu wana selon information m'appelle à Rosoa muluba lisusu na événement nyonso ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est chef de l'état Félix Tshisekedi ya RDC na biso Congo ya zalaka donc moi na tsuka lokola za na famille te alors esika mboko yebi ke mibiko zalaka ata pona nzala ne mwana tukazo souffrir azo zanga téléphone na makam nyonso soki ekokisami na lobi te ke za bongo batama bamona ni babimise libanda comme ça artiste émission JB Pierre Tanga rocha makolo libanda comme ça ici c'est pas libanda pour tout le monde peut ba danseuse musupe ba loba ki ba viola bango na Congo mais ba interpeller bango pe libanda mboka mais éviter pour na ndenge lobi des léger voilà c'est l'homme appelle na joie kingai oui vous avez raison et puis pourquoi la c'est qui moi même bon naza qui pona comme porte-parole to kolobela artiste mususu je sais pas mais tant que journaliste naza quand même mieux informé artiste mususu wana oyozo loba wana ba interpella bango oui c'est vrai mais lelo ba condamnation na bango ezala viol était ezala qui peut-être pona makambo mususu makambo viol ezala te parce que voir même bato ba funda bango ba ko prouver que ba banda ko violer bango ba ko prouver ngote. Alors moi je passe sur le plan juridique. Et on a lobby qui tout à l'heure qui a prouvé un moté ata bato bazo sala to yebi na biso parce que Congo ennemi congolais saka congolais moko. To yebi na biso. Soki ba o nyonso po moni lelo ndenge zana souci à bato mususu ezaka ki clan wenge exister te zalate. Pona bango il faut papa chéria azalate il faut wera sona zalate il faut faire azalate il faut hériter azalate il faut selewa azalate donc clan wenge zalate. To yebi on connaît tout ça. Tu es bien abisso. Tu es bien que non, bah ton sous bah sombi makamango et comme les makamango mais bah que malgré tout ce qu'ils peuvent faire, malgré nous ce bango ça là, jusqu'à présent papa chéri azali ko juire na obabengi na loi projection d'innocence jusqu'à présent. Non, voilà, là tu as raison parce que tu peux condamner peut-être parce que même peu moi na yemoko na lobby makama justice. Voilà, non, le makambo justice. En tant que Léo, tu le makambo viol ton nimi, on te dit oui, ça va. Ok, n'enga le viol les alliés, oui, c'est bon. Oh, bah, on a violé tout ça. Mais à quoi qu'on pouvait monter sur les plans juridiques, confrère Nangaï. À quoi qu'on pouvait monter. Donc, tout ça, Malikambo, il y en a aussi à la bande de tout n'a pas tout, bazo salaka ba live, bazo salaka, comment je peux dire, Lélo est commis le coup, la chasse à la sorcière. Donc, c'est comme si vous avez tout le monde est là, comme ah, t'as Lélo, faut qu'à tout bombaye. Non. C'est pas normal. C'est pas normal. Boyo qui est à lobby, mais non, nous, botrel boyo ka papa chérité. Non, boyo qui papa chérité l'eau mon côté. Alors, ça sert à rien, bah, mon banda condamné, donc, bino moko bomi sali ba juge, bino moko bomi sali ba ni, bomi, donc, bo sali tribunal, la bino moko pe bo condamné moutou. Non, il faut qu'à bakanga il faut qu'à bakanga, et après. Donc, si pour donc, si on a magambo, on a do bakanga kaka loko la yimon na lobby, donc, on nyos bon na lobby za solo, il faut qu'à bakanga papa chéri. Ils ont raté. Ça fait très mal au cœur. Il y a comment on a ça fait très mal au cœur. Okay. Non, ton sous mais biso ba maman, ba sali biso oui, biso ba papa. On a des biso. Faut lui attendre un message moko européen c'est à kolembisa ba maman. To yebi ke mwana tukaya ki mineur mais lelo attaque ba déverger na kati ya BCBG te soto ko wangana to soki po ko ndima attaque abota ki na aja mukolo mais bo comprendre yozo ba biso ba maman c'est comme si likamwebi que histoire oyo bien que esalami na BCBG JB Piana que ça JB Piana pour to ko te ma pe place ma casité parce que toujours on peut ba preuve tangible était mais na ba maman donné ba ko passi tant on obi ke biso ba maman ko dénigrer na ba passi donné non nazoloba bato oyo baza animé de mauvaise foi. Parce que la majorité bato bazo telemela likambo bazo sa yango baza animé de mauvaise foi pas au moins lelo avant ko condamner mutu likambo ça la bo il faut yoki na gauche yoki na droite ezate yoki kalito imoko o bino yoki mbala moko comme vérité comme réalité il faut papa chéri comme l'homme à battre non ne pas si nazo telemela ozomona lelo ngapena zana bana et tout lelo na kolinga te mwana nanga moko boye na yoka boye te ça va faire très mal surtout net ba biso boto botami na ba famille moko on a que de tozaka basi nazana bana kasebele naza famille moko bana basi ebeli tu vois alors koyoka iloko ndi mwana ça fait mal et ça bien te même lelo ba acte ezo sale na est pays na biso ba viola makamnyo so la ozo sepela na moté
même ngayawa na pesa bino na fongola parenthèse nga nazalaka les seuls journalistes oyo tozalaki na réunion na biso ba journaliste tout ça na monde na Genève ba journaliste ba outil de partout je me suis retrouvé seul bien que nazaka sur na Congo te mais nazaka congolais bien que na fani na Suisse tant que journaliste nazaka ko exercer na Suisse na telemaki na lobaki likambo Congo mais na se retrouver na quatre na ba journaliste rwandais ba journaliste ougandais ba bundisa kabiso. Merci beaucoup, madame. Tozali na kempana, lokola tokoma okende vraiment na suka, tokota oyo ba kempana poser question comme ça que baneli akabwana. Question moko moke William. Oza parmi ba garçons oyo ba portaka ba risque pour na wenge BCBG parce que ozo sala BCBG News ezalaki émission oyo vraiment ememisaka yo ba ranking ebele na bandeko na biso ya wenge musique à maison mère. Est-ce que vous allez bénéficier de droit na yo na musala ozali kosala? Oui, na bénéficier parce que nazaki na sponsor, nazaki na braliment, na yaki bien que tout au début ezaki facilité. Alors, il y a un outil que le bakeno pour aspirer confiance parce que bakwa ko peso sponsor tout un coup comme ça pendant que yo débarqué dans l'orchestre, il faut bailler ba yo na nous batala parce qu'à l'époque yo yebi ken ozamu payate. La guerre ezalaki entre BCBG na maison mère parce que bako mon appelle que cause à la paix infiltré cause à paix infiltré oye wana bako peso ka confiance mala mon côté et combien de temps na sala ki na BCBG na bana même pas pour voyager dit après temps va comprendre que oui papa Chirata oui c'est le temps c'est les moments et na comment peut voyager na orchestre na KIP tozongi osali boy tout ça boy na boy tina ne pe na jeune sponsor donc voilà ngai na zaki na sponsor na ngai et sponsor n'a pas s'occuper très bien sans problème il y a aucun souci et là on est qui William atika musala ya kosa la BCBG a se décider ko ya ko fana na mikili ya poto bon wana ezali na kolo ba que non ezali ba décision moko personnelle donc ça n'a rien à voir pour ton orchestre ou soit que non orchestre ba ibisa kinga non toza na posa no lisusuté ou soit musala ozo de biso to na on besoin sous non c'était pas ça donc c'est ngai moko Nathalie vision personnelle na moko je me suis décidé na bino il faut na kende parce que moni na vie ne to zara boy mutu faut zara objectif ils ana ba vie la biso musu parce que monde na biso média moni lelo même yemo papa chéri à l'époque alba que non le monde est devenu un petit village planétaire grâce à internet dans la temps où il y a le internet wana na lelo ninge comme en vogue na Congo na ninge or na temps wana déjà ils allaient na États-Unis un peu partout mais biso ils allaient vraiment ninge comme il est loté lelo tout le monde est devenu journaliste tu vois les lona plus comme YouTube na magambo monta ta caméra na yi tu fais ta caméra na ya cha micro abandi bolo bla 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 na et puis les gens ils fait crédit bato bazolande bato bazolokaye ozomona à cette époque là yo yebi yo zaki na Nzondo TV kuna ozana bani na okuna bien ko banda ko sana makambo na YouTube mais ça marchait pas tellement parce que bato zaki na culture kwa nati to zaki plus na télévision alors on appelle Nathalie et puis ni facile qui passe au sans ban tous les jours bato tanga bazo ko la tous les jours Koto ça n'a pas la vie mon sous toye bagate donc émission moko ya mbaka dimanche bato bazalaka ba musicien abanda ko yamba bango azo yamba bango chaque dimanche lelo bato wana bakoma ba leader ya yamba kaka bato wana bato bakoma ba patron ya yamba kaka bango donc moi je pouvais pas de la vision na mona que non il faut faire autre chose peut-être kokeni na ngape et ko otika pe place pe na bato mususu et puis na penser ça pe makamususu ce qui peut les na za pe na kishasa ya mususu mbele na za reconnu comme journaliste léoné na za ko ivra en Suisse na za na radio munini na Suisse la télévision munini na Suisse na zo sala comme journaliste na za na makamnanga na zo travailler c'est bon peut-être na za ko na mususu na inga ki pe ko na niveau international te OK alors William tomoni mwana chuka kuna zolela beaucoup plus komboka ya poto que papa chéri soki atinda na yenga poto emsunde makambo nyonso bimite sandali na kuna pale la ga makamba poto okopesa biso différence nini oyo o trouver lelo na vie ndengo zalaki ko travailler na Kinshasa na ndenge lelo on se décider au travailler na poto nini omoni mo avantage ezali par rapport ya vie. Bon, on a non, et ça, au moins que ça, des choses très différentes. Maman va avoir danseuse, maman va avoir artiste, mais moi, les artistes, ils ont danseuse, puis donc, ozana poto, mboka oyo, banana yo, ana, soki ba bimisi des autres audio, so ba le la na komba poto,
soki amemaka na ye biso tofanda na poto nde makambo nyonso eza te yango tolobi boye est-ce que poto eza na mwa avantage par rapport ya ndenge tozasala mosala na Congo? Bon, net par rapport na ngai oui poto net na mosala na nga poto eza na avantage biso nyonso ozalaka clair ke moto nyonso azala na poto eza na avantage. nalobi mpo na nga mosala na nga journalisme na poto namoni ke naza koévolue parce que nazobakisa mayele mosusu oyo par rapport ya oyo natangaki na Congo natangelaki kelasi awa na ye nazobakisa et en plus mpe même makambo ngo nasalaki na Kinshasa journalisme awa bazoyebisanga te boye te fo kokende force boye donc baza na vitesse ya makambo mosusu oyo kuna eza te ozomona wana na domaine na nga mais na domaine na bango soki bazolela poto nayebi te soki bamoni ke na domaine na bango awa ba collègue na bango mususu ba est-ce na domaine na bango ngo ba évoluer ba continuer à kosala musala ngo to ba sala ndeni peut-être ça c'est une question qui doit revenir à eux donc au bout na bango un jour so bozi bango ba mekempe ko yebisa bino. OK William totikali na 5 minutes toko ta parenthèse ya ndeko na biso artiste musicien Ferregola o azoya ko se produire na mboka na yo toyebi ke kuna oza journaliste numéro 1 à Suisse. Parce que ça n'a pas mon côté à Congolais ou écoleka na Suisse sans que artiste Aluka William Tshisekedi n'a habité évolution ya makambu ya faire kunezo kendeneni. Ouais, ça se passe très bien, merci. La question, s'est passé très bien. Artiste à Robeta le 15 juin. Na Arena de Genève pour la toute première fois. Et donc on a pu faux communauté na biso bo souligner yango, c'est pour la toute première fois un artiste congolais aya kobeta na Arena de Genève. Oyebi Suisse eza pays moko ya loi, pays moko ya kimia, eza pays moko balingaka ba blague écouter tout ça pour un artiste aya kobeta net na Suisse boye ba okota na ba casier judiciaire no batala ba yeba qui tu es, tu as fait quoi, est-ce que vous allez condamner, est-ce que vous allez William. Je pense que Ferregola les padres Jésus de nuance ningi ba fanatique ne ba benga kae donc à répondre na ba critères wana nyonso tout et tout ça se passe très bien. Ça les a réservés. Nous continuons de travailler d'arrache-pied pour que réciter ça vraiment total. Mais je crois que na ndenge tozo sala la musala na équipe ou toza na yango réciter ça vraiment total. Réciter ça total parce que ba Suisse na ba Suisse nyonso et puis na communauté congolaise baza vraiment en attente en ébullition comme je peux le dire pour baser la mona Jésus de nuance sur scène. Est-ce que la réponse au PCB soit Zambouakela ou Boakeli artiste musicien Mokamboka Naso parce que même salle où on a vu Ferregola Zo Beta, Confirme l'Omide fallait bêta le 25 novembre 2023. Tout le monde a qui va vivre ici, casier judiciaire, nous surtout à Kofi. Et ça les raisons où bande qu'on a vu sur la Suisse, il qui raison pour annuler concert il y a Kofi l'Omide par rapport à dossier ya ba viol au ezalaki na niveau ya Paris yango gouvernement suisse ba boya ki vraiment ko permettre ko faire l'omide à se produire na habité est-ce que ça li kam o lingaki o loba ou bien zaka réponse au pesi na ndenga normal par rapport à la casier judiciaire que kuneza la contrôler. Non mais moto yo surtout afanda na Suisse et biso na Suisse même pose wanda kwa kufutela même pose wa crédit. Batala casier judiciaire na yo batali biso to benga ngo ba poursuite so ozana poursuite ozana ba nyongo to za mutu moko ya ba problème tout ça ba opesa ote omoni biso na Suisse eza bongo eza clair biso Suisse eza bongo mais na sali allusion te na artiste songolo pakara po na boete mais d'ailleurs aussi na kolinga mpe parce que omoni ngai awa ndenge naza ko travailler awa na banza ke même nani artiste oti kotanga Kofiolomide balingaka se produire. Je faisais partie aussi na kati ya nini wana ya na maison na couleur café nazaki payé parmi une équipe à communication, j'étais là, je connais les pourquoi et les comment pour la nini abeta quitté mais zate ke oyo communauté congolaise oyo ba allégation baza ko ba latissier ba lobo non c'est parce que azalaka condamné non c'était pas ça ils ont même pas wana ils ont kutulika mwana te juste basala kindi basani donc ils ont
Pourquoi Beta quitté? L'homme de Zaki sur place. Au conférence de Beta quitté le 25 novembre. Voilà. À Beta quitté parce que organisateur, il y a festival Wana. Où biso to sala to banda ko faire partie d'équipe. Il y a nini Wana. Il y a organisation Wana. Il y a de certains artistes. Oyo ya banda ko betisa parce que ezali eloko moko esali maka toutes les années à la Suisse. C'est un festival moko munene sa maka en Suisse. Année nyonso. Donc abin saka artiste ou ta par-ci par là tout ça. Ils ont subventionné. Quand je parle de la subvention, c'est-à-dire qu'il y a l'État a tchakapé moi mon solo na na kati wana pona kopé ça ba artiste et ba bilo comme kwandi wana. Alors ba artiste wana ba se retrouver que ba ya kobeta des fois ce ba sengi caché na bango, il y a pesa ka caché ndambu mususu etikali. Omoni, c'est comme ça. Mais ce sont ces artistes là qui sont partis porter plainte na organisateur. OK. Que non tala tobetaka boatika na banyo na biso et puis ce sikoyo et suscité nani comment on appelle nani l'État a landela pour ayeba en réalité qu'est-ce que se passe comment batongo biso pesa kambongo ba sponsor bazai comment est-ce que batongo baza ko se plaindre. Tu vois un peu, c'est ainsi que l'État est comme on a que non raté pour année où il faire asseoir yango pour tout ça la banquette na bisoti teba likambo. Après on a ndé ba yeko sala sikoyo ba yeko sala ba eza lokola passage. Ba yeko sala passage ba bino d'ailleurs koto dans la koto na nini na festival yango koto a bingi sikoto na tu c'est moko boye songolo pakala zalaki na likambo boye dans niveau ya France. Mais ça n'a rien à voir. Il y a artiste de la légende de Nabiso Kofi Olomide. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, les lois, non, parce que condamné na France. C'est faux et archi faux. C'est faux. Batikala kobo ya te abeta pona makamwana. Et puis makamwana ezalaka sous te azala ne peut quitter. Siko bakobo ya abeta pourquoi? Et ça c'est pas l'affaire de Kofi Olomide dans l'état suisse, mais c'est l'affaire il y a producteur dans l'État. Donc l'artiste n'est pour rien. L'artiste n'est pour rien. L'artiste n'est pas côté. C'est que ma c'est la artiste Makamboupé belé, il faut qu'on vérifie à il faut version PSO. Il faut qu'on voilà, c'est ça. Parce que au moins net bisonné dans on se fait pas on fait pas la grosse tête à Kolobabo et puis Ken yo ebinga bien là za nanga mututé ce qui neni tout ça toi tu me connais bien et tout voilà oyebi. Ouais. Alors, natika la cause ni coup de fil mais na sala quand même effort ya kozwa article wana même ngayo na sala effort ya kobenga ba collègue wana pour ba sala article wana parce que baba to yebani to yebi bango bien et tout ça. Et c'est bon bino, il faut pas rectifier article na bino comment qu'il y en a parce que article wana les autres suscité par makambo ebele na niveau communauté na biso. Les gens pensent comme si que artiste na biso l'état de boye beta. Or ce n'est pas l'artiste na azan prendre l'état te bino bo salinde juste allusion dans les cadeaux, c'est-à-dire que notre allusion donc comment je peux expliquer ça en lingala. Donc ba pese le exemple moko boye. Ba pese exemple moko na makambo kala ya Kofi Olomide. Non, bah, le kaka ba nuire kaka. Donc, pour ceci, on va nuire kaka nini festival wana. Pour le ban nuire en gros, ko susciter le romoko boywana ba côté ici, mais ça n'a rien à voir en artiste. Parce que ngai mutu nazolo belabino, je faisais partie na quatre organisations wana. Tant que journaliste, basé na Suisse, naza africain, naza congolais, naza contacté. Nazara contacté que non au travail na biso loko yebi communauté na bino loko yebi boy à travers toi peut-être des communautés na bino pe ko ko sala boy même hier artiste atikala ko yebate que nga nazala na kati ya organisation atikala ko yebate même Léonin non sala boy le padre Jésus de Niance moto yambo ayebi peut-être que ngane naza ko faire partie de l'organisation et autre sala awa ozomona na yo so ko pere mbala mona yo so travailler mbala mona ba manager. Nous avons travaillé dans le manager, dans le producteur. Ok, alors, William, ma stratégie est de en place pour les dégâts et la Kofi et la faire été. Dégâts, parce que biso et un festival était organisé, biso et un concert, il y a artiste Ferrego la moto à Robeta. Et puis concert, on est à Robeta, les concert moko à titre caritatif, donc c'est-à-dire à Missolognon surtout et Kobimawana, donc et Kende pour na kosunga
bandeko na biso baza na est ya République démocratique du Congo. Donc rien à voir na festival. Artiste nyonso tout. Non. Ce que ça slogan pour la mususu mais pour na oya biso oyebi bien Suisse eza mboka moko correct mboka moko carré so ba mona ke non parce que organisation ezobeti ça fait rigola o bazobeti ça fait rigola na nyonso wana tout bayebi pe awa ke non tango mbongo wana ekokota bayebi canal nini mbongo wana ekokende makambo nini ekosala bayebi l'état suisse babiye ezote kamandeni ezokende ezo avancer. Oui, ça avance, pas de tortue, monke parce que Azana on a concert Moussousou Oyo à Robita le 20, le 21 en France, na Adidas Arena. Donc, biso est le 15 juin. Alors, biso tozo sala makamona biso ndingi tozo sala lango, tozo kenango petit à petit, on a encore le temps. Tozo on attend la biso au tia ba stratégie en marche, ko sala ba spot publicité d'ailleurs pour votre information, c'est jeudi, artiste à Ozala en Suisse. À Suisse et Tozalawana pour l'accompagner na Arena Genève à l'Arena Genève n'ingata la Adidas Arena j'ai dit Tozalanaye et puis il y a aussi des émissions télévisées conférences de presse Kozala tous organisés surtout à Ozalape à Rolekape na radio na biso ya awa na Suisse na télévision suisse na journal télévisé tout est vraiment organisé et ça va bien se passer et puis voilà en tout cas c'est là Tozo Tindikara Batunyoso après concert il y a le 20 là le 21 na Adidas Arena en France batupé ba ya ba opé ba rolinga pe pour la toute première fois ba ya pe pour visiter Suisse mboka kimia mboka ya pe mboka organisation nyonso internationale nyonso ezaka ba il y a pe à monde ba sinyakango en Suisse donc bozanga te boya ebele donc boya komona Jésus de Niance le peintre naza ne sengo parce que naza wengemen yi pas za wengemen donc moi na biso ya liboso a wenge donc vie na biso yaya na biso grand frère na biso noko na biso a wenge donc vraiment naza ne sengo po nazo travailler na motema moko don na yebi ke noko eza pe na wenge. Merci beaucoup. Pour notre travailler na mitema mibale. yo comme maman la terre on a te s'il te plaît nga za journaliste natikali naza netre na musana nga nazo sala donc naza journaliste naza netre. Merci beaucoup William Tshisekedi na ko sala na voilà merci beaucoup na sala ki na producteur ya Kofiolo Mide lelo naza pe na fait rigoler j'ai des nias moi j'ai fait que mon travail merci beaucoup et puis la domaine na biso journalistique on a poto ken donc ce qui aux na ba tendance yeba ke ba ko viro tout de suite donc ngaza mon ba tendance te ba sentiment ba biloko na tout to boka mais na zolo bakaka na sens ya ke naza wingman donc yo po yebi ke naza mwana wingi. Voilà merci beaucoup William Tshisekedi que notre confrère n'a habité votre mot de la fin par rapport à traiter la biso ya lelo et puis vous pouvez savoir ma dédicace na ba pe ba Hollande biso à travers émission ta lelo. Ah oui, naza très ravi et puis très content et royoka nani ken piana lelo ninga kanisinga disusu parce que ye ayebi to bundi trop na ye to tangoli ba makolo to kende ba bandali kuna to kende koluka to kota ba malewa na bazandu ayebi ninga za wana fedelo kwa bakardozo mwamba ke na biso de pete kambongo ba via donc il va péter l'eau quoi toi manini ken na memanga ken na memanga bisike bele ken no zomo William na addition obi je qui te raisonner ben pas qui wana te okoi na mokili qui va passer la beta par bon William moi des personnes batali biso partout dans le monde on peut se moi dédicace là comme ça biso tout ça continuité et puis tout clôturer. OK merci na pesi mbote mingi na mon ami personnel yé babenga Getai S Marquis Toussevo donc na pesi bambote na pesi mbote mingi na l'homme du passeport rouge l'oiseau migrateur qui séjourne en France déjà à Singapour dort aux États-Unis d'Amérique on l'appelle Ndongo Abeka le meilleur de tous les temps donc mon thème est assez aimé sans oublier aussi ma grande sœur propre la Nefertiti congolaise Juliana Ibata na France
azape fanatique no alanda ko pe mingi na Paris na pesi bambote belé na bosa mpete ko pesa bana na ngai mbote na pesi Victor Tshisekedi mbote na pesi Juliana Tshisekedi na pesi Alfred Tshisekedi tout le monde donc la grande famille na pesi bango tout na pesi bango mbote puis na bato nyonso tout oyo bayeba kinga donc boyeba ke naza na Rosala donc naza pe na bémission nazo sala naza pe correspondant awa na antenne a représentant ya chaîne antenne awa na niveau ya Suisse na couvraka ba manifestation nyonso internationale awa na Suisse et puis na tindaka ba information na ndenge ya Kinshasa na émission na ngala diaspora pe na tournaka wa leka na Kinshasa donc na antenne A o nyonso bazala besoin kolanda ngai balanda ngai kuna na antenne A et puis ceux qui posent la radio suisse na ba frontière pour yoka pe voir nga pour yoka William Tshisekedi en tout cas l'équipe Mobimba na pesvino pe merci yo ken piana bino nyonso to na pesvino merci d'intervenir ou intervenir en tout cas je suis à votre disposition anytime so besoin obenga ceux qui na disponible en tout cas to solo là sur ba sujet nyonso politique culture football tout na zona disponible il y a aucun souci. Merci beaucoup William. Tu vas après, après entretien autour c'est ça. Ah merci beaucoup. De rien. Merci. Quel Pierre Makizim. Je pense que William. Ouais, non, c'est une intervention à William à travers Petrona Papa Chéri à Yenda Zalagi Pena communicateur ya BCBG. Et ça lui m'a plaisir en tout cas, il y a un commentaire mingeza soutien. Bon qui est mon rappel sur la précision. Dans BCBG na minute au dossier mwana suka. Ba banga na bango eloko côté ba bia funda ta na mboka nini ata wapi. Etali bango na eloko mote, hein? Bondo zo bango zo pesa su ba congolais pas si ta o ba communiquer à bande ko ya BCBG ba kongo ba communiquer ki akende ko funda ta na mboka nini ya mwantu bazo banga eloko to ça qui ata ba lui mwana tu ka kuma ko mela ba biloko ta ba message o zo pesa ba mona ki ça message aussi na kati ya BCBG na ça ya on a lobby ça sous message que et donc ko ba kisa sous ne pas ba big gaz na pétrole les pas na bango na ba justice nyonso a monde. Merci beaucoup, Gilles Botatak. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka. Merci beaucoup, la prêtresse Julie Weston et Tumba. Il y a John Dalla depuis Londres et pourquoi pas, na Solange Massinga Yaya, la carte Gigane et Bijou Massinga. Un grand merci aussi, na Pauline Luta Pembele, 100% mariée. C'est-à-dire, Pauline Luta Pembele, c'est la Mbongo, na Motema Naye. Il y a Mobali Naye, Kombo Naye, Mito Djene depuis Londres, la Pessilo Bambote. Un grand merci, na Denis Makambo depuis États-Unis. Merci aussi na ye moto babengi na kombo ya Mbo Pyramide ya Laetitia Kitolo. Un grand merci na ya Willy Mouchen Code Mboka. JC Moussoué ma visa gratuit. La personne Bambote Ken Perato comme la souka. Donc na habité moi de personne. C'est Angèle Moussoué ma Kizembe Bambote na pesi grand prêtre Louison Mbata Bambote, Sœur Pauline Lumumba, Papi Pedro ya Palmira Moulamba, Joël Salambi. Donc, c'est qui Rivero Kirida Nikova. Merci beaucoup. Merci beaucoup dans les blancs de Bruxelles. Gaz, encore et toujours gaz. Merci beaucoup aussi à Tony Louaou, Africa Référence et Simon Panzou, dans l'Ost et la Belgique. Merci beaucoup.